Lobi to sepele loko basalite. Lobi ba na 17 ko yebisa batu batika batata mo insime batu baglongola bilo na bango. Lobi na 17 lelo na 6h ba ye. Na tracteur ko buka. Est-ce que basala ka bongo? Benze bintu bibi. Maison manena nungwewe. Baju balo ba mala ba mu 17h. 17h ke lobi to ye buka bino. Lelu mujinda jinda baka balo boku la bintu bunyin turi boku bilo la tujini mashinyanya. Ba tracteur musang wele bake ko kina musanga to balu maison commerciale mbipo ba signaler avant que to ya obuka bino après une semaine bantu ba bongama balu kesika obomba biloko nazali congolais 100%, maman congolaise, papa congolais. Na tangi na bimi licencié naza musala te alors nasali moi œuvre na ngai moko un petit centre de santé baye babuki mais kuna nde nazalaki kolesa bana na ngai kolatisa mwasi na ngai kosalisa famille na ngai lokola papa akufa nakomi représentant ya famille et licencié nazo tambola ndenge nazo tambola bo non ma papa ne Montréal bande ko la ngai lolamu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi Matono mingi bana membre balandi ya chef Nginza Manzamba lolenge tena kotelisa bino be culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso elongo na ya biso podcast télévision avec robana manaka na ngai oyete totana bino mokola leo na pesi un grand merci na yemoko boss Roni Malundama Yannick Malundama Jeking Malundama bazali wana be misato na bosente baliminene ya chef Nginza Manzamba ba ote balanda chef Nginza Manzamba na solana bango be na litoi na bosanité mama Rita mama sociale en tout cas na pesi katanza même de se na se na bankoko bon guérison ndenge tenzambe akobatela kayo akozaka nzoto kolongono pona kosunga ba veve kosunga ba orphelin kosunga te bato balemba eza kitoko oza moto ya nzambe bala mambo na tika te toza na biso podcast télévision bomoni te toza na kolanisa makambo na podcast bazali kobuka l'état a l'objectif il faut banzela ezalabe kitoko banzela ezalabe polele to boy minimum mutia joba kosate l'état makambu tout ça boy bomona kate to laksarabino makambu ete bandeko ba koteka babuki bandeko ba kene boy mais l'état ebisi bango déjà bien avant bobonga mabobuka ngaye wana na zoya abeda ko buka kuna de akota likola zoya ba mama yango moni Montréal na simatata la doa mama bande obamona mama zade akomi lengela alobi ete ba kobuka ye ata komi lengela zo ko bande ko ndeko bomoni ete ba na kunete na matalatala ndeko ete Josué Mbungu akolakisa na montage kuna ingénieur do balobi ete Mosapia Talo mwana mobala kitoko atona mayele lokola kaka bana yeba ne balani nde tata ya libe bongo bana membre bomone tende bazo buka Montréal omoni ndeko wana leki aza obuka pour te kosola okoka maloba na bango lete si bango
lungola na za kobuka na ba c'était leki ya moke azali kolungola kobuka ndeko sone ya pusa na wa mbote boni ota bien tia pe monokwa yakabo yakao boni bien yo ozobuka ya libe maison na bino ezali maison ya biso ozolungola bapesi bino ndingisa babike bazo ya kobuka bazo ya kobuka bakomi wapi bakomi koto biso tobuka yango na bozolungola kala te bazolungola bino tolonga tokende bilo na biso donc lelo nde bazobuka lelo merci bana membre ya libe bongo ndenge ete leta ayebisi bango lelo nde azobuka Montréal José Mbungu lipape kiminga me na libe ka kolata kosola na ba mama ndenge ba kubuka mama na ngai tomoni mama azobuka ata mama oloba te me ko bomba kaka nini mama na ngai yo pozo buka te nga na buka na ngate na yo zo biloko ozo biloko me kati basinela bato bazobuka lelo bon na yo kika babi bayebisaki bango banda lobi bayebisaki bango lobi balongola biloko bazoya kobuka donc c'est que l'état ayebisi bango bien avant yango baza komilengele bazobongisa mpo nango bayebisaki bango déjà ke balongola biloko ebongo bazoya kobuka yango moni bango mo mpe bazolongola mpo baprofite bazwa ata ndambo ya biloko mpo bake otonga kote mosusu. Merci beaucoup bana l'état alibe mabete ndenge bozolanda tozo continuer kosola lolenge bali kobuka tokende kuna Montréal omoni bali kokweyisa be bandeko ba diaspora tu bakolanda kobeta mwa sete kolanda bango ezali mwa malamu mingi ndenge bakobeta be marteau mpona ete kokweyisa ya libe kitoko mingi bato mosusu balobaka o leta asignalaka biso te o leta ayebisaka biso mais leta asignale alobi ete bolungola balibe kobuka yango tomoni kuna bakobeta makasi lolenge ndenge esengeli mbote ya tala ngani mbote papa boni toza pasi pasi nini pasi ya mambo eleka na mboka oyo makamondi tala boye bakomisa bato bachomere esika bato bakoluka mwa mbongo baye babuki soko nde toza tozoyeba te tokobanda wapi tokosuka wapi babukibuki bakoto liboso basali ata eloko te bazobuka kaka mbala mo briske boye elobi lelo baye kobuka me kasi lelo babuki tomoni bino bozolengela kobuka seke asignalaki bino deya bien avant aye briske ngo nte batracteur ndetelemi donc baye briske mama bobuka yango to bande obuka oyo babuki liboso basala eloko te bazokomisa bato bachomere bakomisa bato bakuluna justice ya nzambe eza likolo na bango bakonza mboka. Merci beaucoup tomoni tata mpe alati mwa robe apesa mwa mbela balobi ete mbote ata mbote olobi nini apo tolobi elo te tomoni ka tracteur eyemba moko bobuka yango olatelango be robe boye alatelango robe po epo olati robe tobuka kaka donc bobuka kaka tobuka kaka mabe bowelela kaka donc bobuka kaka botonga te donc bino boye kaka kobuka ezali bongo maloba tata lanyoyinga makasi me tokoyi bachomere boro kobeta boye Montréal oyo balepodi kati tokoyi bachomere babukaka me boso obuki na mi ma point ça esombelo osomba ba maison nyonso obuki tosomba biloko moye eza ta mindondo merci ko l'état signe bino bien avant yango boza kolungola biloko na bino ebeba te bayaki lobi lelo bayobuka mbaa moko fa batata une semaine des semaines batekana ba biloko ezalaki nanu bambongo ezonga apo obuka yo lobi lelo lobo obuka boyela karate donc ezotambola wela obuka mpona porte ebeba te boza bien olobi tata papa merci mingi papa ngai poche molai yo nde poche molai ngai poche molai papa bazobileka mbo ebanda kala lobango na chiluba bandeko baluba mpe bakolanda na chiluba bakoloba nto njila ezali monene te tupinjeo atuka chikamala pinjeu gouvernement weba mutungola ni maniema remaniema bien gouvernement to mwimpa wanjila ikele ibiji machine ya ndere ya ibiji ibiji bantu aba mutu mukola ngowewe mutu mukola wa muwewe bobo buuna zubeso buuna bakosa zu etage incidence ilale merci. Mwambie mukota machini mupema gouvernement wa mu regretter. Gouvernement mwimpa. Wa mu regretter. Gouvernement kitonwa. Mbote tata. Oui, mbote papa. Ibwe. Kitoko makasi.
Yo te koloni. Wow, naza Muyanzi. Muyanzi. Mbwana. Na sepela na Félix musala zo sala. Mende eloko to linga. Musala ngo izo salama to mona pe akshoke musala pe izo salama. Mais quand tu ngo katide ba ko buka ba sinere bino. Uzo buka ka biso. Alors musala izo mona na te izo pesa biso peuple pali. Mais tu veux que mouke bongaka na modelo. Ah, OK, na lobi mukeka. Merci beaucoup apé. Moi maman moi liloba mbote. Mbote papa. Na lobi to sepene loko basali te. Lobi ba na 17 ko yebisa batu batikala batata moi une semaine batu baglongola bilo na bango. Lobi na 17 lelo na 6h ba ye. Na tracteur ko buka. Est-ce que basala ka bongo? To sepela ki na papa na biso me makamba zo sala. Tozo sepela nango lisu te bazo buka bazo tonga te bazo buka bazo tonga te. Sikoyo bongo basinyaki bino de bien avant. Basinyalaki te ba ki lobi na ba 17h to na 18h. To ko buka ba yemba na 6h na tracteur. Siko to sa ndenge nyeza mboka na biso te. Toza ba pa na mboko yo. Merci bana membre ya biso podcast télévision yango monete na ko tourner ko sur la peine na mwa bande kwa to moni boutique eza ya kitoko pe munene mbebata na regret Montréal ko ko zwa tata na regret mingi esikete bana baliaka esikete bana ba zwaka mwa mopepe mosala bo bobomi bango ezali be wapi bona yebite bande ko ba diaspora na zolo mabe bo commenter wana bo tapoter bo commenter so na zolo mabe ata ko finga bo finga ata ko loba bo loba yango te na ko loba wana yo mo ndenge nini mosala esili to mema china musanga to ni bigibu benza benza bintu bibi mezo manena nungwewewu bajibalo bamba mala mu 17h ke lobi to ye buka bino lelu mujinda jinda bakabalo bokula bintu bunyi nuturi bok bilolo tujini mashinyanya ba tracteur musanga wele bake ko china musanga to balu maison commerciale mbipo basignaler avant que to ya buka bino après une semaine bantu babongama baluka esika obomba biloko siko bango bayaki lobi 17h lelo 6h ba tracteur na banini et to buka bino to sepelti ata muke. Donc siko yo sana bana combien? Ah bana eza vi nanga personnel na bana na futela ndako na bola bango kana musalo siko so ba buki oza musalo musuko to kene mezo ba tindo kote musu na esika musu na nango te ka ande place ngana tikaka. Merci bana mama na moni pe tata zalia wazana ba regret makasi bo moni tata poussa na moi lumière bande ko ba mona regret ozana ngo bo moni te Montréal zoebe na makolo ndengete abundani mo ko bimisa biloko be zate biloko tonde be na maison ako tala ka belo ko la filme tata boni bien o za dépôt na yo eza dépôt na nga siko ndenge siko ba ali ko buka be boyo lobini te ko buka to boite mais makamoni zaka na mibeko na nga. Il faut pas avertir avant net biso toza maison commerciale. Maison commerciale, eza likolo tina se biloko nyonso ezali. C'est pour na obinsi biloko e ko sa na 2 jours te na 3 jours te parce que o za lokola société. Eza biloko ebele bango baye na 17h ndenge ba to misala biso ba lobby baye na 17h na 6h bazo book. Est-ce que ça a bon temps? Donc c'est aux maison non personnel. Oui, eza maison commerciale, eza maison commerciale, eza société. Société na yo. Eza société na biso. Mais ce que lelo yo moko oza komiye bate bande ko ba ko mona o telemi bozo ye bate moi loko yo moi bana balukaka moi ba bika moi molonga noko bika moi ndako no pe ko zabe malamu mingi. Okobenda ba konza mboka baliko na. Te makamunji sama na ordre. L'État va fonder l'État. L'État, ce qui a beaucoup de mibeko va fonder l'État, mais le Seigneur va payer ça tout le temps. Va payer ça tout le temps que non. Bon ça la bonne net biso za maison commerciale. Faut pas biso temps pour que tout le reste comme ça ko tia bilo bango. Mais bango ba lobi bongo te lobby ba ye lobby ba ya ki ba annoncer que na ba 17h. Lelo na 6h batie ba tracteur ke bazo longo ba. Ba pesa bino beta mais bino tana bo sala ngote. Ba pesi tante. Ba pesa ki tante. Ba pesa ki tante. To ga o biloko ezo toza ba to amsa à peu près 10. O bazo bigot futaka bango baza pe na basi na bango. Et bon bazo sa bakendot. Bakendot. Siko biso tozo sunga l'État. L'État peut être mon foi à sunga biso. C'est ça.
faut le temps pe moka sunga biso. Merci bana membre wana te toko tambola tata yo pe bazo buka yo. Te. E bongo ni. Elo tina tire mi. Ozo lo kotaka ba buka pona ozo mwa libaya. Ah, ezali bongo bandeko tozana bino bana membre mbote tata. Mbote papa. Olobi nini awa tomoni yo oko changer moi mpata mais ozabe libanda. Bon, ngai maison na ngai za quelque part yango o bazo robuka et puis biso passe parce que ba signala mutu même une semaine avant mais biso yeka mbala moko lobi na ba 17 ba signaler na tongo mbala moko to moni loka ba 20 nga kutu na la muka na pongi ba benga nde ko benga ne na zui moto ti na yo koma en tout cas esalinga pena passe salinga pena passe mokonza mboka amega mpe ko revoir ba décision na pona ba est-ce que bango tiko balobaka bako signaler bino lelo mona pe bino pe boko sala be ngote oui ne basala ki na entrée so ki na entrée abattoir wana bataki mo ba croix mais biso bataki ba croix te to ka da sangwana mais to ki sur te ki bako koma parce que biso zai ba croix te ba msu bandolo ba ki ba pesi bango ba lettre biso ba to zai pe lettre te mais subitement boyo to moni ba ye et quand musi biso makasi. Merci bana membre tozo ke nabino na Yabiso Podcast Télévision le lenge te toali ko tambola na mama mbote mama na ngai mbote on to moni te toza nabino ensemble le lenge te nenge toali ko kendawa ba libe ko buka mai o sakana yo papa pardon na lo balanga o lo ba d'accord siko wana siko ko lo ba te be bon. Merci bana membre na Biso Podcast Télévision Kodjwaka tolengete ba ko buka Montréal ko zone ba muna momo tatali kolo za ko milengela kolongola mo eloko na ye poneza malamu mingi mais to amboyo tata mbote ata boni émotion eleki makasi émotion le makasi mais ba signaler bino déjà to yebi te bazo buka nzela na problème nini. Donc tina kata lopango na bazobuka kako buka mosala pe ezosalema te kako buka bozobuka na tina nini tozoyeba suite ya kobuka yango te eza nini babukaka bozotonga bato bazobuka kaka bobuki rai mapango ya bato ekei boye bobuki lisusu na prince kotonga mpe toomona te bababuka na tina nini. Bana membre toza na wenze ya Olivia wenze ya Alivia Peto Congo balibe ko buka lolenge te bomoni ndenge te makam ndenge zali ndenge eko sala mbote ata mbote lilobano lobini lolenge ba ko buka walibe ko leka walibe ko tala. Bon lilobeza que initiative est bien pour moi initiative est bien pour venir kondaki bambouteillage il y a beaucoup de choses alors peuple a combattu l'étouffement. Mais souci nangé kozala initiative o ezala accompagner na réalisation ya ba projet na bango parce que so initiative eza accompagner na réalisation ba projet na bango te ezala passi. Merci beaucoup. Merci mais ba signaler bango kutu bien avant yango ba kolongola. Bon oui ba signaler ki l'état za zobate ba signaler ki bango bien avant. Il paraît à côté à Rayo Batumusu Bazolo, il y a d'autres personnes qui bazon la bango de bambongo bien avant. C'est un peu ça. Le conseil nous coopère à l'État, le lengete bande comme ça ba kolela. Oh lelo mutu azaki tata famille musale kufi. Bon, conseil n'a quoi coopère ça dans l'État. L'État il faut à réaliser pour les ali vision naie pour que vous savez il y a un passé qui dit que le futur nous donnerons raison un jour. Comprenez? Alors, initiative Oyo, peuple azomona ngokaka un peu superficiel, mais à la longue, l'État va prouver que vraiment Zala qui a raison au Sala Marambo. C'est un peu ça. Merci. Merci bana membre toza toaliko tambola mbote mama. Wana toaliko tambola na Yabiso Podcast Télévision moi masolo moi kosolola na bandeko lolenge te baliko buka lolenge baliko sala bango Montréal ko jwa wana bomone te bandeko bazana regret na komi ya tracteur pour te signaler bango kalate ko buka balibe ko buka lolenge te toko na tozana bino ensemble tambolaka kotel sarabino moi kolobaka moi moke mbote mama mbote papa bazobuka
papa tozoloba lisusu nini yayo eza makambo ya leta babuka kaka bavene koma minene prince bonga tozalaka akimia tamisa banzela koma minene banzola mike oyo yango baakside ezosalamaka ntango babanza efongwami tokozala bien leta emokasa eloko aza mposa sala mpo tolobani baprince efongwama kaka bon nga nakoki koloba ke nabaluka boye nga nakoloba ke kosala misala eza mabe te kosala nzela eza mabe te mais problème eza ke bato ebele baza na confusion eza place nini eza na basine oyo batiaki oyo leta ye moko ayaka kotya atya basine epuis bato nyonso bayebaki kaka non na basine oyo batie batrace wana tracteur ntango ekoya ekolandaka basine wana esa nini baobuka mais etungisi bato mosusu na ntongo awa lere tracteur eye balobi ke non basine oyo batiaki nzela eza moke donc elongwe na basine oyo batiaki ba 7-8 mètres ekomi 10 mètres donc basurprendre bato donc bato mosusu bazomitungisa biloko na bango baotya wapi mpo baza balocataire bavivaka mosika bacommune différent alors lere basali eloko ya bongo epesi mwa mpasi na population oyo ya masina soki ezalaki keno baannonsaki déjà bien avant keno te elongwe na 7 mètres ou bien elongwe na 8 mètres tokomi na 10 mètres elingaki esungaka même population balinga balongola biloko na bango bien avant mais ndenge ekomi keno 10 mètres vraiment edérange bato mais idée mpona kosala nzela eza mabe te mais fo baannonsaka mpe un peu avant de façon ke bato bazwaka bamesure oyo koévacue babiloko na bango mpo bazala na mwa kokoso te na kote ya biloko bato nyonso batekaka ya bamaison epuis oyo nyonso eza comme esungaka population donc fo bapesaka communiqué avant ke te lokola tomezelaki na 8 mètres tosiblaki 8 mètres tokobuka na 8 mètres elongwe na 8 mètres tokomi na 10 mètres mais sikoyo oyo ekomi 10 mètres ekomi kaka na ntongo oyo alere tracteur eye bato mosusu bazolela biloko na bango baotya wapi donc ezoderange biso makasi mbote mama mbote papa pasi tozalaki na bamaison tozoteka na bakati keta na biloko etondi kuna tokoteka ndeni ngai oyo nakomoteka na nika mapapa na baba mpo nazwa mwaya bana balia mpo ani mokonzi ya leta asala biso boye bakote oyo bandaki nano asili te aye lisusu kote oyo eka danke ye bato le bamonika asali boye boye bato bangia bato babandi kobisa bilo na kati ya danke yeka etelema esali ka ndenge nini meka opesa esuka te esali ndeni yeka etelemisa balenge bisi biloko nga na libanda me nakute na bato malamu bana quartier su baza malama te lomo bayibi pete me konja mboka sala tolia ndeni tobanda oleo na bamaison eka mpe libanda boye me siko moye eza lisusu te babike basinela bino depuis kala basinela so banda kala te bayaki na journal 16h nga kuna azalaki te baye nga bamo baye buiske oyo na ya kuta babimisi nga biloli. Merci beaucoup bana membre. Merci bana membre na Yabiso Podcast Télévision tozali kosolana ba maman toza kotal sete lolingete bakonzi ya mboka nde bakosala bokoka avis ya population soki ezali malamo to mabe. Mbote mama. Mbote papa. Olobini lolingete bakobuka bino. Ah papa pesi biso ka pasi ne babuki biso tokoteka ndeni. Tasa oteke ezate babriske biso ka boye sho ezate. Mboka leta tosani. Meka basinere bino de akala. Basali biso sinka lelo lelo nde bayo sinale biso nde tobimisi biloko. Nde tobimisi biloko. Mama moi liloba na yo. Bon, liloba opesa mama wana menga naza juste passager. Yo ozoteka bachatse te nga naza livreur na yo livrer biloko donc bon siko yo oyoko livrer biloko siko mo ndenge ni ndenge to yoko livrer moi mpate kotaka me wana moi lo me moko zwaka esalo belo lenge boni nga selonga esalinga mabe pourquoi parce que nga pe naza na baisse komona ba client na nga nyonso babuki bango bandako yango nga epa na nga déjà esalinga baisse. Mama na nga imbote mbote papa moi liloba na yo toki kaka pasi misala eza te bapapa misala eza te
tozobika kaka ana bana baklasse bientôt rentre toyebi te tosi tokosuka ndenge nini balaki te bayeka ko bobimisa biloko tozobuka yango tobimisi kaka tozozela babi 10 mètres tozotala 10 mètres o ndenge bakobuka toyebi te soki tokosuka api na mboko ye moko kaka leta atala mpasi na biso si tomesala kolela azolelisa biso kaka toyebi te soki tokosuka ndenge nini. Bana membre ya biso Podcast Télévision chef Nzamba Nzamba moya kosala mwa commentaire ezate tola na mwa tata mwa liloba akoko mbote tata mbote papa boni kuna non tozali malamu olekia wa mwende bazo buke salo belo lenge boni. Bon en réalité ezali penza mabe penza te mais sauf que esengeli ko prépara ka mutu esika zo fanda ayi bakideke bazo buka ngana ko kende place tel mais ce ko préparer mutu te opesi kaka que dans 2 jours bobima eza moi passe pour dans les population faut ba population na richesse de la population ya kalate les population komi ebele alors faut ko préparer la place ebele ngana loba pourquoi pas gouvernement azwa tenter par exemple banda maluku ti obimansele etandi ezali otongeli bato longoli bato tie bango bato bakozala lese tel que les bato bazo vivre na koteka na makambo nyonso yo soki osali wenzete obuki bato boye bakoteka wapi bakotangisa bana ndenge nini yango vie eza pas soki tolandi lelo ebele bakokufa na ba AVC na ba makambo ebele voilà un peu le problème. Merci beaucoup bana membre toza mama moi salo nazo masila mutu nani tuna église visa kawapi église ali moi pasi ne babuki mingi batika na pasi na maladie na ba défaut puisque misusu ba place okende ezate yango ne bonga ko préparer kana papa lobby au préparer mutu de rotia bango lobby kuna alele to sa into buka bango mais quoi place ezate va souffrir ko population. Ezali bongo église na biso podcast lobaka ya biso podcast eza kitoko makasi. Merci bana membre to tambola mama nanga moni mona zuba buki yo bongo to mona zuba buki yo bongo so babuki biso babuki kanga bino po mabala leki so babuki biso zo kotea kana wonze kama mabala ya to ya po mabala to ande ko luka mbongo soko lukimbo to zo pe mbongo après mabala na mola nyanko mola nyanko so ngai so na meni kote moko bonga te wana ko beta tata bon so na bete bango baza so mbote mbo ko maboka biso basi o tele fumuke bon apesa mbo te fole fumuke ko bana babuki biso awa esalo bendenge nini biso babuki biso poto vivre awa eza ko ba compagnie na biso yango bango ba bobi ba compagnie so to vivre ndenge nini poto vivre kana ba compagnie ba pesa biso te biso moto futela ba compagnie babuki biso misala ezate na mboko te papa la linzala papa olala nzala ko papa na pete papa la butu po babuki biso esika za mboko bete na butu na ko bete ndenge nini oh ya mobile bete ndenge na ko bete so na simi nga maboko langa boyeza imona yo bon za pe mafimbo. Oh papa buki yo très bien pendant la bêtise. Merci à vous pour les quatre membres de télévision to monete awa to komona ba panzi lo lenge zali to ko tambola moi ko solola moi li solo ndenge to aliko kende aliko pesa moi participer mawa batata baliko lela mama baliko lela ipesa mbote tata mbote papa babuki yo bon babuka kinga kala na dali banda na dala monganga l'État le mbongo na minerval yanga ya ale minerval na yo l'État le minerval ale que minerval na ngai na comme licencié sans emploi pendant les 15 ans la zone traîné kaka boye le père de 6 enfants alors je ne sais pas quel est le développement qu'il va venir me donner. Mais kasi babi zala pio makambo ba ko buka mboka na biso eko bonga eko koma lokola Belgique eko koma lokola mboka munene yango babandi ko buka zala mu ako kauka mutema pio mikolo na ko kufa nde développement ane ko ya soki na kufi nde développement ane ko ya yate. Bon le grand problème est que il faut que je prépare mes enfants comme mes papas m'ont préparé. Alors, comme mes enfants n'étudient rien encore, alors quel est le développement que moi je peux souhaiter encore à l'âge que je suis arrivé pour le moment? Moi, je ne crois pas. C'est une destruction totale du pays. Dali-moi bongo. Hein? Dali-moi bongo. Bon, moi je ne crois pas. Je n'ai pas encore à dire ni à ajouter.
Parce que en ajoutant, je serai un élément de recherche pour me tuer. C'est pour cette raison que je me limite juste là. Un élément de recherche. Comme je vois beaucoup de mes enfants, beaucoup de mes amis sont disparus jusqu'à aujourd'hui, nulle part. Alors, à continuer avec les expériences là que vous me demandez, bon, je serai un élément de recherche pour me tuer, pour m'enlever. Alors, je me limite là-bas. Donc, c'est quoi le bezate? Misa mwa mokena bakonza mboka bayoka lisolo na yo okozala élément de recherche pour na baluka yo basalo be mabelo ba nazali congolais 100%, maman congolaise, papa congolais. Natangi na bimi licencié, naza musala te. Alors nasali moi œuvre na ngai moko. Un petit centre de santé baye babuki. Mais kuna nde nazalaki kolesa bana na ngai, kolatisa mwasi na ngai, kosalisa famille na ngai lokola papa akufa nakomi représentant ya famille. Un licencié nazotambola ndenge nazotambola boye. Non ma papa ne Montréal bande ko la ngai lolamu. Lolamu nini nazosouhaite lisusu nazozela à l'âge de 50 ans pour nazela lisusu nakokoma epa ya nani. Merci papa bayoki obe mingi ndenge twali kokende bana mboka bali kolela bato bali komona pasi lolenge mboka bayimboka bokolanda nga bino chafu inza tambola ina elongo na Montréal Josué Mbungu to loba mwa liloba mbote. Bonjour. Boni. Naza bien. Et puis que ba ko buka biso. Ba buka mais ce que to c'est peut-être un comportement ba sala. Ba sali benini. Il faut que ça va tout effectivement avant une semaine dès demain quand lobby va essayer de kena to bolongo la biloko. Ko précaution ni mtaoso. Ba buki yo pe. Ngai naza terrasse kuna. Ba buki yo. Ba ya buka de ba si timatom. O mate baninga msu wa seni boto longo biloko mais ba busquer biso. Normalement va ça va tata une semaine avant. Ba wi kena boso wa précaution bolongo biloko pour permettre ba tuba bazo wa disposition mais ce ba esino ka lobby na butu siko ero yo sango sandini. Est-ce que yo moko ebi ke Kinshasa zo bon? Kinshasa e bon apa ba tala kuna balongo ba santé na ngamba sep mais ba ko longola ngote e bon asondeni. Kinshasa zo bonga ya biso pour la télévision normale. Bon ngana lingi na loba boy Kinshasa ngo zo bonga Kinshasa za ba place ebele. Soyi toke na ngamba Kimbantseke. Baza na 3 axes. Axe ya Kimbantseke, axe ya route Mokali, axe ya Mikondo. Ba axe wana nyonso ekufa. Kuna eza Kinshasa te. Kaka Masina. Po Masina awa toade na nzela. Sep bazo sala. Rai ezo bonga. Mais boya ko buka lisusu ba maison yo to luka mbongo. Maintenant tozo buka ba maison to luka mbongo. Bo pesi bozongi seli biso nini po ba maison na to futa. To futa ba mbongo ba excusez, to futa ba mbongo ya ba garantie. So tango le buka. Est-ce que ba era kozongi sena garantie na ngana futa. Ozongi c'était pour l'état da buka. So l'état zo sunga biso te buka ozongi sa mbongo te. Mais l'état fazongi to azobuka bozo buka biso bozo zongi selo rote. Or que Kinshasa ekobonga ndenge nini? Po Kinshasa ave bonga fo peuple azala malamu pe bobongisa ba commune ebele Kimbantseke botala yango te. So bino bozotala ka Masina. Kimbantseke baza na 3 axes ebongaka te bokipa yango pete. Sikoyo. Merci beaucoup bana membre. Non le baboué. Siko na bien siko ba taxe l'état a facture a senga batu. Siko avant temps batu a futu ba taxe. Ah bon au ko averti bango te. Siko l'état on s'est veut dire mbela double tranchant parce que avant mutu a futu ba taxe nyo tu ba yaka na commune a senga batu ba futu ba taxe. Bazo futa. Siko temps ba futu ba taxe yo ekaka
d'amener comme ça demain soir hier soir aussi batuke na yo buka batu bazwa précaution le oyo koti bangin siko sanga batu wana siko ocheba dans les bandages siko ba taxe on a ba futa ba taxe yango wana nde problème. Merci Nzambe azana bino bankoko na maloba ya bwanya pe bolobi na maloba mwa kitoko bana membre lolenge te toko tamwa na bino esali batu mwa pasi pe mawa me kosenga te na balimboke te babeta mwa lokito na bango mwa loseba na bango ekozala mwa kitoko mingi tosola awa na bandeko lolenge ndenge senge mbote mama mbote papa yenga babuki yo te biso teka kuna na ende pa babuki bango ni kasi babuki pa chef de l'état babi ba otsa sopi ba prince a babuki ba maison uneza ki babuki a eza flat nyonso babuka o nyonso elongo. Mais quand tu signaler qui vient de bien avant, baby que bako buka. Ba signaler qui na bango, ba signaler qui mais ba signaler qui ba ende le brisque. Ba brisque ndi ba banti mama ko bo banda ko longa ba tol biso to buka. Koto sani chef de l'état déjà lobby. Biso to za sunelo ko sala tin papa. Asaka o ya lingi. Merci beaucoup. Tata moi li lobana yo. Na elo lobate. Merci bana membre na Yabiso Podcast Télévision bomoni ete manaka na biso ekombe na suka totsukisi awa esikete bandeko bali kobuka esikete bandeko bali kolungola tozozela ndenge bali kolungola nde leta ndenge lolenge te ndenge ebisaki bango epesi mwa pasi pe mawa yango te na bosani te na pesi un grand merci na yemoko Raman Kota balobi ete le PDG Musingombe ya solo na pesi merci na yemoko Césarine Tumba aliwana alikolanda ngai la reine de Paris na bosani te Philippe Timalembe balobi escalier à Lola avant mon Nzambe il faut les kawana na escalier la Philippe Timalembe bana membre partager mission pe liker botika manoki mabota minde to kota bimbala sima baba kaya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esasal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esasal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso. Matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temwe misale monani ninga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela